parce que Kofi sans batmi bachaka ngokate en tout cas pour l'équipe à chanteur tout il y a Congo na mayele ya musique parce que ça guitariste guitariste tout fait à l'équipe à commentateur rébellion pour la kawana. OK. Ah oui Kofi azapina musicien quoi, il est tout bien un chanteur, il azapina musicien. Donc il est pendant après ça peut copier au PID. Il y a pour dire bon dis moi mutu c'est que mutu on a c'est à savoir Oui mais azapina à savoir na. Il est là tu vois qu'on a l'air bon côté ça la après ezaleli on dit ça n'a rien à voir na musique. Na musique ouais. Côté musique en tout cas c'est un très bon musicien. C'est un grand. Un grand en tout cas. Parmi les chanteurs, il y a plus à Congo. En tout cas, il est musicalement. Il est fort. Ah oui, ça peut être cassé. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. J'espère que vous allez bien. Ngapé n'a bien. Malgré moi, ma voix, comprenez, moi, ma pollen, ils ont bêta batuma makasi. Merci à la grande équipe à Tolo Belavi, Washington, merci Nayo, Eric Chemano, PDG Quantique, merci. Puis aussi Agostino, ma sauce à papa social, merci, merci. Jérimbo, Mana Canada, Nazur, Olingamingi, Popo Dipo, Yapoli. Un grand merci encore à Ipei Diego Kao. Ipei Diego Kao. L'Angleterre, on a 100 youtube. Et là encore, on a Yapoli, Popo Lipo. Tout ça là. Mais les émissions, tout ça là, ils ont mingi ko bêta. Bêta, moi mingi. Yapoli, tous les mois, branche l'émission, oh, tu as le bêta, moi, bilo, Yapoli, bêta. Je crois que l'émission, moi, tu aussi, ça m'a été. Malin, petit, aussi. Yapoli, bonjour. Ouais, bonjour, Papi Gen. Tu connais ce soir? Ah oui, tu es là. Moi, je connais Belé. Moi, je connais. Bon, tu as vu ça, c'est bon, ça va. En tout cas, santé, ça va sinon? Kitoko. Ah ouais. Tu sais, moi, Michel Belé, là, c'est aussi moi, je retourne. Ah oui, en tout cas, on tenait ça au CP là. Donc, c'est ce qui est bien dans ma campagne, ça là. Et bon, moi, ma solo, CP là, ma solo, en gros, ça va, je suis pas c'est moi, conseil, voilà, oui. Ça va donc. Nous, ça continue à bien ça. Ouais. Bon, c'est bien, c'est vraiment tout bon. Bon, c'est bien, c'est mon gang. Ça va bien. Ouais, ça est bien. Bon, tout cela, il est dernièrement. Rapport, il y a PC qui est ambassadeur, il y a musique congolaise. Azo ya Okalate. Oui, bien. Voilà, ambassadeur. Ambassadeur, il y a musique congolaise. Oui, bien. Bazali. Maître Gims na Dajou na ndeko na biso yo lingaka na la comprendre même ça on attend à Congo la confiance les grands mots pas voilà les grands mots pas voilà donc il y a on a le bidon il y a le hasard sous combien ngake mo pas pas battre je vois comme ambassadeur monsieur l'ambassadeur voilà aso ya kala mingité akuya ba mission sur Congolais au Bazalakawa, c'est quelque chose de bien. Pour moi, dans la raison, les caméras qui est de bien, ça va. Voilà. Yapoli, avant tout banda, déjà, dans le Lingo, pour nous concert, il fait bétama, déjà les 30 juin, pour nous, aux hommes, l'idée à concert en mot comme tel, ils ont m'habité, l'idée à réconcilier pour mon événement, ils ont bien. Peut-être qu'ils ont choqué, moi, peut-être date, il y a les 30 juin, au monde qu'ils ont date, ils ont date très historique pour il fallait pas mélanger à date. C'est l'événement, ils ont bien réconcilier. Bandeko kabani ba belé déjà idée moko bien sauf quand moi ils ont cloché muke za kaka likabo date ba ko ça na bango pe atana les 10 juillet le 14 juillet n'importe quelle date date mo symbolique date beaucoup très significative pour na histoire ya mboka na biso il fallait pas gêner date en
distraction. Voilà. Ok, il y a pour les gens qui ont dit que ça l'émission Moroyo, œuvre na yo. Je crois que dans la mesure il y a aussi ça va œuvre non so oyo beta. Zaïroa la pression botebele, il y a enregistré le Sata. Zaïroa la pression botebele. Na ibi que dans la mesure il y a aussi ça nous tout mais tout qui n'adapta mais avant tout bandana nous. Donc on a tout le monde parce que mutunango bato bébé batunanga mutunango mais ngana na zwaka tant otuna yango te. Et tant que Salaka Academia, non pas bon hein. Mais petit Salaka Academia, sans Salaka appelle l'angandé après. Voilà. C'est quoi place Yoyaki Academia on met la tête maman pensant qu'est-ce qui s'est passé réellement pour parce qu'on bête pas album mais album il y a Viagra je crois ouais. C'est quoi le nier ça là qui orchestre on lit moi boyer sans suite et tout. Tu m'as pété, balo braper rien, tu ne l'as. Son monodole c'est dans la besoin d'un outil de l'eau bolo barré. On a besoin tout cas il faut ça la peine tout joyeux pendant jour moko au sol l'année au poser dans les mots questions au dans le point de vue d'ailleurs. Mais pour l'angai en tant que mokolo na monaika qui va petit bazalaki na moi problème il y a courir la cava leadership ndenge ça la cava na milieu ba jeune donc kuwela wana kaka kuwela nanya kurenier parce que il arrivait des fois qu'on a beau s'arrêter concert moko to beta bouye parce que maman bachaki Sam Chin toi ça quoi président il y a leader dans l'orchestre voilà monsieur concert moko to beta bouye Sam Chin toi que leader quand même à l'attaque moi tenir moko différent. C'est plus nous on a obéi à bango ensemble surtout tout là ti net uniforme mais Sam Chitu à là ti moi t'es niveau différent pour quand même ça quand même que leader il y a copié mais et ça là que sur les chants caraboué Dolce azonga Dolce somo azonga fallait qu'on changer tenue oh mais oui aminga wala taboye donc on dit que non il y a quoi là ta pour côté OK il peut à gaza là dans des gars voilà yo ka mike wana ya mwana salaga qui bon on sans suite pendant que dans l'académie mais on a force man kasi oui ils ont bien mais dommage spirituellement bazalaki penda préparer te ndenge na kolo bilango pour suka na komaki disque pourquoi suka to sala suso après Viagra OK to sala ka sur album moko asuka boye mais à la surprise de tout le monde disque moi bimana disque ba chaka ka photo Sam yemoko na kombo Sam et banzembo na biso tout to chaba banzembo na kati ba comment même pas que nzembo était ya mutu boye ba comment rien ba chaka elongia Sam ka on dirait disque ka ya Sam voilà. Donc on a bien vélo qui panza qui peut bien boya ça ils vont pas ni na éviter ce qu'il y a qui va suba yo kana ki bon on a producteur ou producteur à ça là qui bon on a ndenge na éviter animation Viagra yo mom to beta on nyonso quand même nyonso te on a tout ça qui kasna ba lebu te donc na ba lebu comme il y avait encore toi qui na petit na biso soit soliste nani Pichu Concorde. Ouais. L'air mon pas aller après habita na Wazé quoi. Voilà Pichu Concorde. Habita très bien. Tout ça là quand ngai na lebu na Pichu Concorde donc banze moi to beta mo biso bisato quoi. OK. Bogozo c'était moi bilingue ke academia. To banda wana. Bon nzembo ya ngai na beta na academia wana izalaka rumba moko boye ah dommage il fallait même matin petit moi chanteur à bord passer biso ko yembo ya biso tala ka ya moi eta to bundala bongo yo konyo sala na yezala zala papa pona bisemo na yo riva oponi malheur na mape a motema nanga ozo efile. Ah, ya poli Beba niño so punele ngai ngai na so mayo so tale façon zola que c'est ça yote imagine ya na moitié wa pied filme niño so punele ngai nawe na boko yo kara na yemeli ya potilo wana te
Ma tendresse c'est notre foi qui est mort. Donc il y a moi rumba moko na tchangana. Voilà. Na nzembo na ngai académie ya vous. OK. Ah, mais est-ce que ça ni temps yo ça nzembo yo mutasimendo le kande yo mo fait ça. Mais ngana sala ka nzembo na ngana yaka na orchestration mo bimba ba voix tout makambu tout na zo le tour na yeka ka ba petit mo fanda na yo ko sala voix tel ko sala boye na pesa ba note nyonso tout bassiste ko beta boye donc yo yaka na makambu tout. Oui, yaka na makambu tout. C'est comme ça banda quartier latin. na yaka na banzembo na ba Julia tout na yana ko ande mwana donc ça la kaka pour ya koza quand même le wa Kofi pas za moi parce que Kofi ça batmi ba tchaka ngokate asa en tout cas pour nga l'équipe a chanteur tout ya Congo na mayele ya musique parce que asa guitariste guitariste tout fait à l'équipe a commentaire rébellion pour na kawana. OK. Ah oui Kofi azapina musicien quoi il est tombé un chanteur te azapina musicien donc il est pendant après ça a copier au PID il y a pour dire bon dis moi mutu boy c'est que mutu on a c'est qu'on savoir mais azapina savoir na il loko ka to yo kana ne l'air bon te ça la ka ezaleli on dit ça n'a rien à voir na musique mais côté musique en tout cas c'est un très bon musicien. C'est un grand. Un grand en tout cas. Parmi les chanteurs, il y a plus à Congo. En tout cas, il est musicalement. Il est fort. Ah oui, il y a ça pour un makasi. Voilà, grand mon pao, je crois que Oyoki. En parlant de Julia. Non, moto banda Julia wana. Poto se pedi ça Washington. Mama, Julia. Asi ambala na monye combien sukana encore une fois remezinge vaya Merci beaucoup. Voilà, il y a Poli. Si on a un album à majorité, c'est pour combien? Ah, donc il m'a soutenu, et puis j'aimerais Sam Chintu, j'aimerais aller bosser dans l'album, il y a quartier latin, Magie, il y a Chiluba. Ok, Nini. Voilà. Ouais, loyer tutamu abana tela ah non ouais moi Sam Chintu ouais nzembo ni alibosa tia na quartier la te ya OK na beta wana na beta soutien bwana ni na beta ko ya ana kufa ana mosi ana yawe ikaba moto voilà OK voilà ouais ah wana c'est comme ça no ba linga mino ba mboyo tu as Bamboyo, Zina, Rosette, Sona, Rita, Mireille. Ah là là. Moi, je suis en Bozaville. Akufaka na kini kaka wana biso toka na voyage toka na voyage mo na kota Afrique de l'Ouest kuna kozwa sangwana yela biso toka na voyage kuna ba misé ya quartier la Tebalela moi la fort la play moi na moi oui vraiment cool ya osakanate mboyo moi quartier la télé on a regretté na kanisa en fait ko regretter mais na kanisa ko ba souvenir mingi parce que groupe kwa memo ngina ba danser so bazalaki kitoko kolega ba danser voilà so mona bana moko plein de grâce quoi vraiment tu na pesa ba kota mbote ba fifi miss yolo tala moi c'est kitoko ndenge wana tali zina bilao tali ba nono ba diamant ba rosette kamono tala charme tondai otali ba Rita Dembo vraiment ba yuyu chivundu ba ça qui est belé donc ba
bansi moko kitoko non baleka ba danseuse nyonso na Congo ah oui à l'époque oui ba danseuse qui koleka kitoko ya ika bango na voilà mais quand même relation na yo na bango na ba danseuse ndeni parce que nous kitoko donc ba mana moko ba ko respecter nga même attaque les loso de kutai na bango fongo na penda ba zala en enthousiasme moko sakana na côté vis-à-vis na ngai voilà et pour na zala na bango ka bien tout ça voilà donc sikoyo ya poli na olinga tout travailler ata 4 chansons moko ya quartier latin et puis to meka ko évoluer en ce moment qui quartier latin tellement la vie va dire belé la vie talaka kaka boyenga moko boye ko ya te lo ba yo tu na nganze hotel boye et bon générique à magie on a ça non magie ça qui fusion ba idée ba toujours na ba petit ba ya na idée na bango et puis yemo ko fi pa ko motia net ko tia ba ça idée ko fi yemo quoi ouais albino fo ba na ko pena et ça la pena le trop mo ni ça pena fo tia tout tia ko pe bon voilà ça marche ah ouais il y a une place dans la vie na yo qui ça place il y a l'équipe à chanter tout dans sens wana voilà pour na équipe à chanter me souper bah ça na moi ba idée mais ça ka bon net accompagnement ya nze mo l'air ça na ici fille la nze mo la ya na ko comme na dolofina accompagnement na yemo dans salon quoi nani yemo la yemo follow quoi on bet au début ka gamne ah di bona moi boso na kompo donc si on peut ya ça il y a il y a mon licolo voilà et si pas na ngo ouais c'est quoi place au gangisa Kofi Beni zéro faute ah on est ça ba album ya kalate kasi tozo sama ba bonheur kaka c'est la bête les banzim bébé quand même Papa bonheur azali oya vous comprenez la voix est bien allô papa bonheur au téléphone tout le monde est tchacho problème ezate kolobala bezali mabe tingelo bezali kona voix boye pena en tout cas vraiment voix boye ta yo mo te voix za kubeba kikono oite voix ko ba pole bomi voix ah la ngana se pesa bino le ne moko na ne moko metaka on a raison on a raison non mais oui que biloko salé c'est ma casse on mo viande waka luya kutala luya luya siko côté kangangi Beniko awani ya la na sala kiloko en fait le motif est là franco Franco. Ah ok. On s'inspirait quand Franco. Franco, mais na sangisa qui va mona Nico si quoi pour na suka pour na sala ba.
Ça, il y a Nico. Il y a docteur Nico. Donc, on a Sangisa Franco, on a Nico. Ouais. Et on a Vétagé. C'est quoi, il y a s'inspirer de bon, gars, musicien inspirant, il y a Marie-Marie. Mais, bon, à part ça, Nazaki est fanatique, il y a Biloko, il y a Franco, il y a Sepelanango, Nico, il y a Beta, il y a Sepelanango. Vous avez chanson de podium ou Franco? Na podium, non. On a noté. Nebika azalaki fala azako sepela na ngata na zana zaiko azako sepela na ngai kaka bon disons azaki fanatique na biso azaiko pour na yemo ko ibisa biso pour na ba disque na ba car na ya azako zanga cassette azaiko te so bon solo ne bon solo biso so na moina na vraiment la vie ça va tu ça te ba bi ba petit na ngana na zanga cassette na binote à comprendre kaka ce qui est na salle na tenga maman muke na vie on comprend les gars ça dans le c'est la combien sikoyo Nazaiko Nazaiko Lassa Pembele Lassa Pembele pese mbote bele Bibende voilà petit na on a vu Bibende on a yemo à comprendre sikoyo Lassa obibo déchiffrer nzembo wana o yoko atikaka bande likolo no boya ye Lassa omina simbanga na mokaba okolango bakangaka ebe ya masuwa mwana mama voilà mutabeta on a dit que je crois Chiro te ça Chiro hein je crois te mesiko yo tombo ko sala ona ba na ba nani na ba Lassa. Tu reprenais qu'il y a un souci na 77 fois 7. Na 77 fois 7. Wana ilo ngana sala kage marka ba tu ezaka oyo wana ba oya nini ba lisula ba nyama zamba wana. Ouais. Bedam ça. Yaya ni gonde ya bele yaya tobokola mulangwe yaya ni gonde ya bele yaya tobokola mulangwe ya kwenda kwakwe tula yake onazela mwana kole kama monene akoma monene kana koma gobangae raviazwa sangae simetiala kitambo zelaye futumuka ya polia yo mondo sentir siko que o sentir que no o le garantela boye mais wani ragi somo ya poli papa bete sonya mazamba siko ya poli Nazaiko sa banzembo combien Nazaiko ba o beta banzembo combien banzembo combien ils avaient visé bile hein ba mouvaru beta no mouvaru tout moi Tuliate engeitate ukadikila mwana kwambiase yani ya kwela ye ukadikila mwana Fiona zekalu ketu kusakula Fiona tukufiona mama zekalu ya polia la bilengi bano station yo mosa na ya moko oui on est tant tu arrives à chaîne et puis bon ils ont souvenir moi maka ti marqué peu même biso moko on l'air wana pena to la voilà to vivre vraiment du musu so les cas partout ba lula rayo ba komisa ko partout bon ils ont étape ya vie hein na moni premier concert na minona ya pour des têtes tirani ya pour ba beauté ne ouais ça jeunesse hein ouais on est sur le même de béton. Ouais. On va souvenir qu'à Zaïko. Si quoi on dit mon ni au bêta oyo ya yo quoi yemba ça quand mon.
Zaiku na Yogo nzemba liboso to beta na disque kasi yaki album mo. Ana tango bakoko babiso bazala. Wani yaki deuxième album to beta na ye. Ouais. bakoko babiso bazalaka ose natango bakoko babiso bazalaka ose hadu eleka bandeko ayembaga atandele ayembaga atandele ngomogili oyo yegomanuka ayembaga atandele ngomabele oyo yegonina mokili échange mokili échange mokili échange on est voilà yogoska kosaka nango baninga ebandeko oyokalisa ponge baninga ebandeko alala ya poli mokili échange mokili échange wala la nzembo nani ya yimo yogo ya yimo yogo ah nzembo na yimo ba okay ai ah nono munzuluku ah gigi dondo Beniko ma changer changer ça quitte ça matissa pesa ah là là souvenir na ça za ikona sikoyo ya poli là omonaka mutu neti roga et ça la ronde ni tango omona roga omona que c'est courageux ah oui il est courageux et puis un guitariste mais à maintenir moi groupe naïe malgré ma départ mais à tenir ne peut pas attirer donc ça va quoi message ngo là c'est au PC message ngo et en tout cas courage il faut roga petit na ngai vraiment courage et bika musala ngo ndeki zalaka ouais okuta na ba mission ya reconnaissant bazaka na bango muke il faut comprendre kaka ingratitude la mingi na mission na métier na biso yo faut ko yika ka piko kende ka liboso quoi et na roga na boss na baté petit na kapela na 50 000 francs CFA à l'époque à galère ah ouais roga ah oui mutu mo bien solo bien ah oui roga vraiment en tout cas siko ya poli obeta pepe kale banze mususu et puis kale na beta album neka moko ya ba je moko jera omoni makambo salinga ok na beta na album on a beta je crois trois titres c'est l'album à Roger Mila ouais les rois musique à sucre soit ya musique bon bango on s'en a dit parce que on a mettre déjà na orchestre na pop sucre li mabra parce qu'on a mettre na orchestre le sérieux on ouais na zaka na tozana na Belgique na famille Adey ah la famille Adey ah mais ba c'est no ça bon ma bête non normal hein non moi pour reprocher ngati pour le côté OK ah OK voilà sikoyo et bon Madilu pe na bête là et moi nzembo ni aliboso na beta je crois zalaka na album ne titre nzembo ngo zalaka pimbo yo pimbo yo nani zangani ni
Ok. Wapi moyena. Ok. Ouais, voilà. Nzembo liboso na beti la ye ngwana. Na betaka na album wana betaka je crois 3 chansons. Moko ayemba garçon moko so Châtelet. Châtelet sur nini. Na betaka 3 chansons. Bon, hier souvenir na tikala na nzembo ni ona na betaka oyo et marquera batu mingi yala kwa juste un peu d'amour. Oh, c'est la terre. Voilà. Est-ce que ça lui rendez-vous ma cœur? Parce qu'il faut que moi chante. Les gens ont construit moi chante. Voix, ma melinga voix. Bateau, melinga voix, là, je comprends ta melinga voix. Ah, mais avec le roi, ah, de l'eau, il y a des signatures, là. Ouais, bien sûr. Juste un peu d'amour. Ouais, ok. Juste un peu d'amour. Il suffit de t'aimer. Voilà, il y a voilà. Ok. Donc, c'est qu'il y a pour lui, il y a ce que tu dis, maintenant, CV, à mon avis. nzembo na robaka na wana mission monga nzembo na betela madiri boye ya na betaka kuti ya yembi na note ya ayebisanga ka di popo ay siko betaka ka lokola ko kala mawa nzembo ko ya moyo wana kana beti déjà makamna ngani so na beti lokola ozo kele na betaka lo ya bi nena comprendre ka expliquer ya bi na beta on dirait na ko yo kele mawa na betaka bi lo moko ya moi mélancolique quoi ayebira ya ko yemba après ayemba ko pe na sentiment elle m'a très bien. Ah ouais. Donc c'est que yo au travail na ba musicien congolais belé apparemment. Ah mais j'ai joué pratiquement dans ba grand nom nyonso. Ouais attends tonzi moto sala pe kala ya papa wimba nyoka longo na bimi. Et là ka kla langa je crois. Ngap na betaka solo mais nzembo e markaka bato mingi za nzembo ya na pesi yo motema mama nayebi lo mami plus belle oui lo mami très bien ouais ya papa imba ok ba temo na betaka disque na ko mobimba ngaka na betaka solo voilà donc ya ponyaza moto yo siko soto bito kita neti na ba bon to kita momuke to kineti na album il y a Prudence, au Betapé, hein, l'homme a dit à Prudence. Oui, bien sûr. Prudence, il y a un rendez-vous. Ok. Na Yves Makamo. Yves Makamo, rendez-vous. Ouais. Rendez-vous, il y a Hippo, non? Hippo à Toms. Voilà. Ouais. Ani a koye bisela. Voilà. nalie ya rendez-vous ntango nayokaka kozela oyaki tema azongaki ndako na mpe na mawa uta osilikaki pakenda na kati ya motema moto ekopela ngawa tro na ntango ya mosala nakosala nakokanisa yakanyanga moninga nani okwami moninga lelo awa olingo esingami ngai ye ndenge napendaka ezali te mawa nasili na lambwe nakomi liboma yobomi ngai nzoto anakowa yoyipo wanga nakosenga etole moko nazonga teni comme il est là, c'est bongo. Yeba ipa, tikinga na pasi yawa. Na mwa ulinye na pesa yo. Nazalaka na esika sepona yo. Yoko tikanga ina nyokwa maotina. Yoko nyokwa na nzembo yoka.
Ipo yanga motema ezokia. Ah, Guy Laroche, apesi motema ele Guy Laroche. Ah. Yakotanisela tatongo. Ozali awana motema. Yoza ngai pona libela seko. Yanga lelo ekomi nango sabongo. Yeba ipa otikila na pasi yawa. L'amour nini na pesa yo. Nazalaka na esika te mpono yo. Yokotika ngai na nyokwama otina. Nakonyokwama na nzembo oyoka. Ipa na bébé, ose un esprit à bien. Bolingo, il faut être comme ça. Sali quartier malamu ne pona kobe. Soki oponi elembo na motema etikalaka. Elembo ya mabe. Ipo yoka motema. Yonde wangai na motema zali. Otikanga bonga ta ninzanza ebonga na elangi. Ngai na bonga na nani. Ah voilà ngai. Yanga na yo ekomyo. Ipo ya tumse. Ande bula ngai ipo ya ide. Tangela ngai ya mwana mama. Abdoulaye Modé. Aïe 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 aïe. Washington Modé. Merci beaucoup Yapoli, Yapoli. Ah, et bon, monsieur Soana, monsieur Soana, Léo Tobaï, tu sais, c'est bien, non, Nibola mama. Ngadi na langwa makambo. Namona mema na yebite. Bakofinga tina sa na komesana nango. Lokola sodo yake na kaboki na lokito masasi mesana. Utakala mokila ngoe banda na masumu ntolelo eleki. Malani balekisela ngaita. Mananga tango ezali précieux. Kola mama kofinga bona boma nzoto. Yanga nzoto eza se moko. Okola liwa ekoyala yebite. Nalengela mwantango nzamba pesi. Ngai natuni bato ya mboka oyo babanda mosalo liboso nanga baloba mpona yeba matoi ekosala mpasi. Yo mambo mingi ongu naza pembeni na yo akolia yo lokola mpuku mabeba kosalaka moninga pene takisa na yango zala epenge mpona nzela yo kotambola ongu naza pembeni na nzela keba never na yo ya masanga ekengeluta nzela ya mbongo surtout masolo ya baketo keba baketo bakena mambo maka yanga likambo na ndani makambo mpona kaka ngai nani ayambela ngai oyanga komikamwa moto akosengela okose kombo na nga soki azwi yoka kombo na nga ndenge na minoko ya bato ya poli olike bolimbisaka mwa moke lelo vo ezalaki bien te mais émission esengaki eleka boye epe ke mpe kaka bongo Washington esengaka ndenge wana eza biloko donc ya poli atravaille suna leki na ye redi ya misi ya poli namoni tokosuka pa ya fali tosuka pa fali lelo Fali nzembo nde nabeta wana na premier disque na ye oyo ya baliputa wana droit chemin voilà droit chemin nabeta nzembo ebandaka
katiranga mama pela miso kotana katiranga mama pela miso voilà voilà alors il y a Pauline lelo yo ndemo zo mama guitariste ba beta lelo ba leki na ndemo ba lelo ba leki na ndemo ba lelo ndemo zo beta Baka l'esprit c'est bento baza ba beta pena pe. Baza mingi mingi se focaliser mingi kana ba c'est ben. On zera c'est ben. Donc pour bati que la on peut tenter ba s'exprimer na kati ya banzembo. Voilà. On est parti banzembo mingi ya lelo za ba auto bien ba solfège et za la na mode susté comment na ba place na ngomona. Temora tout droit maman. Temora tout droit chanter ka banda badi ko yeba ka ke na suka ka bati que ka moins espace ka moni. Et ça peut frère nene pour la guitariste na biso parce qu'à l'avenir comme ça va comme limité. Voilà. Voilà. Ah oui. Ce n'attend mon avis quand même. Avant que les moi espace moi belé hein. Ça dit moi solfège, vous petit refrain, bah tu le moi temps le. Parce que ça va présent ba coupe mbasa na bon. Bon, mais écoutez, musique on peut dire les mots la mode hein. Mode mo ko yebo yo mo na pe ko le kanango. Mais ce qui est dommage que ba jeune mingi ba le kalelo ba tiki rien. Muto tiki moi empreinte na ye mingi za ale makaba. Ouais. OK. On dit moi muke pe petit na nani on kubita ba rapidité mingi nani. Wazaki pa wera quoi? Nani Mogatana? Non. Comment on s'appelle la square? Ah, Flamme Kapaya. Voilà. Il y a un guitariste au Salanaté. Ah ouais. Kapaya. Ok. Guitariste mon nez. Dans un temps on travaillait. Ouais, il y a s'exprime moi mon ké. Ouais. Il y a polito aussi ça na biso poto aussi lisa na olinga. Tonto aussi lisa na olinga na msa benmo ya suka. Batwana na biso déjà moi batuna yo. So pesa mo ndo mbote déjà. Ah ouais, na pesa na le bat na ngape wa mbote ta wale ki na ngape na parler ba Marius Buefo. Ouais. Na kanisi John Cesabo. Ouais. Na tineli mbote na Gomer Luindula. Ouais. Wa petit na ngai penza quoi. Ouais. So na tali susu Bilo Kake. Na tineli pena mo mbote no pena na kanya mo na liboke pena na kasa ya Kongo Bololo. Ouais. Ya poli. Na tineli susu Christian Kike, voilà petit nanga penda talakaka. Na kobi ko poste na télé le anniversaire ya petit nanga Adrien Kavumbu. Joyeux anniversaire Adrien. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Adrien. Joyeux anniversaire. Voilà. Ah vraiment talakaka. Mathéo le na kutana Dani Kambu, Dani Exo et comme avant, et puis petit no sali anniversaire à ata moi chant ya muke ya mwana na bwaki témoin na ngai ezali kaka Shami Shabundu Kolo Lolonzo nazo zelo ya ngape ya tala ose juluki vraiment nazo zelo ya ngai penza ndeko prometteur nga il faut ya parce que prometteur nga na misu ya oyebi kaka patriarche bakisat yemo bakisa Aïgo la tala alias Anetia Luka. Voilà. Donc il y a moi Carlos Timanga quand il m'a volé belé yomo yebikaka. Bon Washington au Bosnie hein. Washington grand pays, yo pe na zela promesse na ngai eti lelo. Ouais. Neti te bon na zela na ngai kaka. Patience kaka ne ko na tia motima na frigo ko tia mo. Toujours. Ibani ku comme moi congelé tala. Voilà. Washington. Manifeste. Ya yo ya mwana. Mon général Gradakumbu Yangoyo. Toujours. Et puis Georges Ndombasi na suki si le pas na yo parce que na dit que zo ya Paris karaté. Bambote ya belé o yebi ka ndenge bozala na Michael Louvuvamo na tindeli bino mbote na bino pena ya complet quoi talaka. Bon à suivre gars. Ya police ko ninga to poto si ça. Na ngola musilanga kaka. Ya Yesu nganzile. Ah. Etatara. Etatara. Ekulugumos. Mwana mama zongazile. Ebeleke. Ekulugumos. Bon
ba biloko alelo olinga yango te ba allez sala izala malake sale sala izala malake sale mama yo 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 sale mama yo 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 sale yes allez papa José ma ah voilà tout cette émission la vie lelo je crois que Mozala qui est belé prochainement tu vas reçoit l'émission les sous boyé voilà je crois que vous Mozala qui toque comme makasi donc on s'appelle Sabino Nyos d'ici là portez-vous bien restez connectés sur tout le bel vie qui voit nègre au kufa mais tellement tout ça n'amour et boulot tout ça tout essayer un grand merci Naya Poli merci Nabana Maroc parce qu'il y a très bientôt qu'on a la Olamuka ils n'ont pas habitude pourquoi pas tout le monde voilà allez sala isala manakendo mono yo sala mono sale voilà merci beaucoup Yapoli hein. Ouais, mais Mbalasima, tout le monde bon sang bien. Tout bon sang bien, ouais. Tout bon sang bien. Il faut toujours attendre moi chanter. Moi chanter moi ouais, accompagner biso ouais. Voilà, tout système ça. Les gars qui premier jour bon comprendre biso. Bon comprendre biso bien voix dans la qui cassé. Chanteur dans la recruter sika. Parce que sika. Bon excuser la voix. Pollen, poto pollen. Pollen bominga mabe. Voilà. En tout cas, merci beaucoup votre nips rigueur. C'était juste pour notre lac Sabino. Parcours, Yaya Poli, Ezamo et Belé. Donc nous sommes malé. Allez, tout le Ngana ye olelo, mpoto yokana mama. Ngana ye olelo, mpoto silisa. Kanisa mosika engana utina poto. Na ekota na yo, ebonga kito monana. Naleki kutuna kranka e pai tozalaki pokutana. Ngana yo, namoni yote. Ole kaki wapie tutue ae Jean-Claude Mabonzo, Africa Business Center, il a dit la fait Mbongo contre Mbongo. Tutue mwana ya sefa mama Uzalie wangai wa motema Tutue leki ya kadima Semeki ya ideta Nyakos na poto masolo se ayo Dolido se kapela maloba se ayo Sami kapela masolo se ayo Joana Angola na maloba se ayo Animenga masolo se ayo mama Ara mwana ya sefa oh bote naturele mama Tutue mwana ya sefa mama